Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de semaine, nous avons eu l'occasion de Kanbe News au Nazali na plaisir de présenter Bino Mokolo Lolo et Sengel Boyba qui a titre dégâts minene salami na poko lelo vula o ebetaki e buki batu ba epsi biso côté okapi vers delvo kuna batu ba kufi érosion e buki batu côté mususu église e bukani mwasi na mobali ba kufi pasi pe mawa c'est-à-dire vula o ebeti sali ba diga ndenge na ndenge na édition ya lelo kutu boko mona ndenge nini podium o bazali ko bongisela pape e bukani na ko bukana ba warrior na kati ya internet va comparer podium ya fali ya héritier na ya pape et sengeli boyeba que na oyo etali dossier ya pape bokozwa nyonso oyo ekolekana pendant semaine oyo parce que semaine oyo République démocratique du Congo ezali koyamba souverain pontife mort ya putu ebonda oyo azali moko ya ba pape ya musique ya basonge a kufi ba biso ba détail bokolanda na édition lelo. Merci pour la fidélité na bino. Pape François a confirmé arrivé na kin semaine oyo izaki bongo lobby au cours ya messe kuna na Vatican à Rome et les kala kindenge nini ba détail bolanda na reportage oyo. Ezali na invitation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde a invité homologue na ye président ya Rome Pape François awa na République démocratique du Congo na tina ya visite moko ya courtoisie visite moko ya travail kasi lokola azali mosali na Nzambe ba messe ezali prévu pona kokumisa kolo Yesu pe kozongisa République démocratique du Congo na maboko ya nkolo Yesu Pokimia ekota na este ya République démocratique du Congo oyo ezali plusieurs années menacé to attaqué et pa ya ba rebelle. Nango Pape François mokolo ya dimanche 29 janvier 2023 messe a président kikuna na Vatican Pape François asalaki message oyo pona ko confirmer arrivé na ye awa na République démocratique du Congo mokolo ya mardi na 15h awa tokoyamba Pape François yoka message ya Saint-Père Ndengazaï Koloba. Frères et sœurs, après-demain, je partirai pour un voyage apostolique dans la République du Congo et dans la République du Sud-Soudan. Je remercie les autorités civiles et les évêques locaux pour les invitations pour ces visites. Je salue les populations qui m'attendent. Ces terres sont éprouvées. La République du Congo souffre surtout dans l'est du pays pour les affrontements armés et pour l'exploitation, alors que le Sud-Soudan, déchiré par des années de guerre, a hâte que les violences s'arrêtent. Des violences qui obligent beaucoup de personnes à vivre à des sans-abri et dans des conditions de grand désarroi. Au Sud-Soudan, j'arriverai avec l'archevêque de Canterbury et un modérateur de l'Assemblée générale de l'Église. Nous vivrons ainsi ensemble en tant que frères un pèlerinage écuménique de paix. À vous tous, je vous demande d'accompagner mon voyage par la prière. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, nous... Président de la République Félix Tshisekedi week-end oyo akene ko visiter bisika nini bako yamba pape stopé ba site oyo ko accueillir ba différents événements oyo et ko salema na cadre ya arrivé ya Pape François awa na République démocratique du Congo et les kana kindenge nini ba détail bolanda na reportage ya Fabrice Kirombe. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité mokolo ya samedi ba site oyo ezali prévu pour na koyamba Pape François awa na République démocratique du Congo Kinshasa kobanda mokolo le 31 kino le 3 février et kozala ya benda bika awa ambiance kozala makasi pona Pape François oyo azali représentant ya Nzambe awa na mokili oyo ya se akoya awa na République démocratique du Congo ezali bongo pour la première fois et sengeli toyeba ete à part président Mobutu nde abengisaka Pape
awa na République démocratique du Congo zalaka bongo na ba 1967 kasi lelo oyo pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwa tombolo abengisi Pape François awa na RDC. Yoka Félix nega confirma qui message. Absolument, oui. Cette fois, je l'ai fait de manière officielle, étant donné le caractère officiel de la rencontre. Et j'ai promis même de faire suivre une invitation écrite et officielle. Et j'ai vu sur le visage de sa sainteté, le pape François, une joie immense. Et il l'a dit, il a exprimé aussi la joie qui sera la sienne de venir en République démocratique du Congo. Na yango pona kopesa valeur na Pape François awa na République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton kwa tombolo yemo kwa zalaki na terrain pour na kotala ndenge nini misala et salami avec impact na idéologie. Oui. Le 1er février, aux allez caractériser arrivé, il y a Pape awa na Kinshasa, l'État congolais a décrété journée wana demi-férié, c'est-à-dire et que ma activité ko sala ma penza ndenge esengélité ba entreprise ko sala ba tumusu ba ko sala mais ba lobi ba école nyonso et ko kanga ba détail bolanda na reportage oyo. Kinshasa ezali na esengo ya koyamba Pape François awa na République démocratique du Congo na yango esengeli na ba congolais to e bayete ezali na quelques avenues oyo ezali occupé pour na ba séjour to pe cérémonie ya Pape awa na République démocratique du Congo esengeli to e babongo espace ya Gombe côté ya banque centrale et kozala bongo fermé pour na kokota to kobima esengeli ozala na autorisation soit ce qui kosala musala soit ovanda kakuna soki autorisation ezalité a mbadi wana il faut tout na l'état yoka porte-parole au gouvernement ndenge abeti c'était. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. Et donc, ici, vous avez vu que le président de la République s'est rendu sur les sites aujourd'hui et lui-même a fait les différents tours. C'était aussi question d'aborder toutes les remarques et observations qui ont été faites par l'autorité suprême pour être sûr qu'avec tous nos services de sécurité, nous sommes prêts pour le jour J et pour les grands rendez-vous. Yo mutu oyo mesala bitambola tambola pamba eloko kenda kosala na ville eyebani te eloko kenda koluka pe emonanaka te yeba ke mikolo oyo nyonso tu moyen ya kokota kote kuna ezali te poto yambi président ya pays mususu awa na République démocratique du Congo yebela bongisa déjà makambu nyonso tu ya yo po mikolo oyo kotambola ezali te esengeli to eba lisusu mokolo ya mercredi ezali bongo chômé na ba avant midi na yango kasi activité kozonga kaka na après midi mokolo ya mercredi 1er février ezali bongo férié po na bana classe P bakotanga te. Oui. Ndenge na lobaki na ba de l'édition ya lelo esengeli boyeba ke vula ebetaki na butu tina tongo ya lelo seba de ndenge na ndenge podium kutu ya pape et bukani na kubuka na bolanda ba détail na reportage oyo. Na Kinshasa soki otunite okoyeba te tambola na Kinshasa omona makambo. Mvula oyebeteki na butu ya mardi esali ba dega ebele awa na Kinshasa ebuki banzete ebuki bandaku ezindisi ba mapangu ebele batebele na butu yango balalaki pongi ya malonga te. Kasi ya pasi ezali pe mawa toyebi te tobenga yango nini pona komona hangar oyo basalaki na stade des martyrs pona koyamba pape esika kosala messe na ye oyo Kinshasa mobimba ekotonda kuna na kati ya stade des martyrs pona koyoka message oyo Saint-Père aye nango awa na République démocratique du Congo. Mvula oyebetaki ebuki toiture nyonso tu na se koloba kutu te bato bakomi ko comparer yango kutu na podium ya Fali na podium ya Héritier Watanabe na qualité ya podium oyo bacheli Pape François awa na République démocratique du Congo. Esili wana te église moko na Selembao miri ya ba voisin ekwei na kati ya église
ya kokamwa ezali kaka batu mibale nde bazalaki na kati ya église yango toyebi te retraite ezalaka kaka mpona batu mibale mwasi na mobali bazalaki kuna na kati ya église yango soki mpe bayaki kosambela soki mpe balalaka wana toyebi te kasi miri ya bavoisin ekweleli bango na butu wana bakufi toyebi te nani akozwa charge na bango paster to bakokende kaka ya ofele bongo mpona église kaka mwasi na mobali na butu wana toyebi te bayaki kosala nini. Kinshasa oyo eleki partout. Oui. Jean-Marc Kabunda, ancien président ya UDPS, babisibiso liberté provisoire naye et kei siko na ndenge ya ndako, c'est-à-dire yende mutazaki na résidence CV mais azali toujours na makala. Babisibiso que week-end oyo azongi ndako. Ancien collaborateur et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Marc Kabundi oyo toyebi azalaki uta ba mois ebele na prison centrale ya Makala pona bilobela mwanza oyo alobaki na tina ya kombo ya chef de l'État. Cour de cassation et katelaki ye mikolo pona kovanda kuna na prison centrale ya Makala na tina ndenge amakaki chef de l'État respect pe ya koselaki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo awa na République démocratique du Congo abengaki régime oyo ezali régime ya ba juisseur bato ba dépensaka mbongo kaka inutilement kasi basalelaka mboka te yango esalaki ete bakatela ye bambula kuna na prison centrale ya Makala kasi ya kokamwa sans procès sans eloko sali kambo mokolo ya dimanche le 29 janvier 2023 Jean-Marc Kabundi azongi na ndako naye raison oyo babimiseli valable toyebite po kino lelo oyo bayebisi population teke azalaki innocent po population ayebi kaka ke Jean-Marc Kabundi azalaki coupable po na ndenge mankaki chef de l'État respect kasi mokolo ya dimanche babimisi Jean-Marc Kabundi azali na kati ya ndako na ye kuna azali kovanda paisiblement okanisa mutu asala likambo te awa na République démocratique du Congo. Justice ya mboka oyo esengeli kotala yango malamu to ba autorité ya mboka oyo bo informaka population na bino na ndenge bozali kotambusa mboka oyo na ndenge ya malonga. Beltexco azali ko continuer ko servir ba congolais ba détail bolanda na reportage oyo. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltexco komo mesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Beltexco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouve te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltexco eza na zone de monene kosomba bastop nyonso bolingi okenda bapoint de vente nyonso ya Beltexco l'intérêt à payer na basucursale pourquoi pas awa la Kinshasa na badistributeur bosoma bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya oyo ya Beltexco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo tolingi kosala badon na baekole ya kosala baréservation na service commercial en tout cas bakosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltexco et stylo kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Wenza bakwanga na mujima eziki cause eyebanite
bandeko na biso bazali sur place baza ko expliquer kaka na Chiluba. Kutumula mashini ya maji ko. Akanga video. Josi, loko tulungwele mwa ba hatuka video bwanyi. Muntu ba lokol mara ba kawle mama fima ita muyo ndoko la mabeke. Mwa be mubeka mujiru kwata muita muji. Mwa be mubeka mujiru muita mwa be muji. Loko bimbi oshek. Mude liksa mujiru kama muta rengi mutapi mujiru muita muji. Kutumula mashini ya maji ko. Akanga video. Josi, loko tulungwele mwa ba hatuka video bwanyi. Muntu ba lokol mara ba kawle mama fima ita muyo ndoko la mabeke. Mwa be mubeka mujiru kwata muita muji. Mwa be mubeka mujiru muita mwa be muji. Loko bimbi oshek. Mude liksa mujiru kama muta rengi mutapi mujiru muita muji. Kutumula mashini ya maji ko. Akanga video. Josi, loko tulungwele mwa ba hatuka video bwanyi. Muntu ba lokol mara ba kawle mama fima ita muyo ndoko la mabeke. Mwa be mubeka mujiru kwata muita muji. Mwa be mubeka mujiru muita mwa be muji. Loko bimbi oshek. Mude liksa mujiru kama muta rengi mutapi mujiru muita muji. To remarqué na Kinshasa et comme pasi bana lelo mwa mutu et comme lisuko sala malamu penza te kalabano bazwa éducation malamu soki mokolo aye na ndako ba ko telema bango nyoso po ba pesa mbote mais bana lelo surtout soki azali ko tala na TV akoki pete mokolo aye to ayete d'ailleurs kuto invité akoki ko ya na ndako ole atikela e place azali ko fungola miso azali ko tala na TV azali ko bouger télécommande sans éducation et préoccupé biso makasi pambate KNB to se préoccupaka na vie sociale ya ba congolais to pe na ndenge nini esengeli bo vivre malamu ya ngwana to lakisaka bino ba reportage oyo bolanda reportage ezali signé Jetu Kibala. Kinshasa mboka oyo etonda na ngonde makambu mboka oyo makambu esilaka te likambu oyo etali comportement ya bana ya lelo bazalaka soki bamoni bapaya na ndaku na bango bakoki pete bakobeta kara azomona mupaya lokola azomona te ata mupaya kopesa ye mbote ya korepondre te akozwa lipapa na ya simzela akei asundoli mupaya na kati ya lopangu na bango kasi toyebi ke bana ya kala bazalaka soki bapaya bayena ndaku na bango akoyamba bango na gentillesse nyonso epuis akopesa mupaya kiti akosenga emai akopesa emai ya komela ata mupaya asenge mai te kasi ya kopesa mupaya wana mai ya komela yango magazine KNB ekiteki na yango awa pona koyeba comportement nini bana ya lelo bakoma na yango différence ekoma makasi na bana ya kala na bana ya lelo bana lelo bakoma bempoli ata kutani na mupaya wana na nzela azozela mupaya abanda mbote ke ya bana mupaya mbote ezalaka nini boyoka population balobi boye bana ya kala ndio bobi bana ya kala to bana ya lelo kala mingi ba pare beli bazwaka bana na bango babandaki kolakisa bana bomba makambo ndeni bayambaka mupaya ndeni basolaka na batu ndeni bafandaka na batu mais lelo nga alobaka eza peut-être ya mpona nzala amonaka mupaya ye lokola opesa eloko te aza na to akatele lingala to apesa réponse. Voilà la raison pour laquelle ma maman au bazalaka éduqué te au bazalaka éducation. C'est ça qui est en gros ba pesiban. Les bibles sabiso on donne ce qu'on a. C'est-à-dire ceux qui ozwaka éducation te ozwaki te yango opesa pe bana. Okoko zanga eliko bilia to koko zanga loko mais loko ya très important na kati ya vie actuelle ya loza éducation. Ceux qui éducation ezangi na mitu ya batu vraiment ça passe. Ibote aux étambola sans éducation ça va ibote kufa. Voilà ceux qui le lot zo mona makambo ebele zo mona ba chel to mona makambo bezo sala parce que ba koluna makambo ya makasi zo sala parce que éducation équipare sikate. Donc en tout cas sengi na batata na ba mama to ba ko pesa to ba ko benda penza jeunesse à lelo mo matoyi pour être éducation parce que éducation yango ko tombola pembo na ko une éducation pamba. Ça dépend de l'éducation à palais.
En outre, on peut arriver à une nouvelle technologie. Il y a beaucoup plus de réseaux sociaux comme peut que Bisabana. Déjà, moi, trop concentré dans le téléphone. C'est pas de sa faute, c'est beaucoup plus concentré dans les réseaux sociaux, beaucoup plus concentré dans le téléphone, tout comme dans la télévision. Il y a un aspect sur les alliés, aspect pour les gens à ma côté. Il y a des parents mingi, comment le rôle la banne, les parents, comment dicter la loi pour les parents. Pourquoi? Parce que moi, on a une moro, comme nous en charge, à nous sommes les lamba, à nous sommes les mafuta, à nous foutre les chiki. Donc, pour les parents, les parents comme irresponsables. Donc, nous sommes dans la chambre. Au matin, vous avez la chambre, par exemple, pratique parce que la famille va être très bien éduquée. Et le lorsqu'on a aspect quand tu es chrétien, on sous-entend que vous avez éduqué par rapport à la chrétienté. Et effectivement, vous allez pratiquer comme vraiment en répétitive dans le cannabis. Donc, ma résumé, il y a beaucoup plus d'éducation à parler. Parce que même aujourd'hui, les gens qui vous allez toujours garder l'authenticité de la famille. Tant on peut aller à Zobanga. On peut aller à Zobanga, à moins de 30 coups. Pour ceux qui sont parents, pour la qui s'acquiert à Yangoti. Moi, il y a répliqué en haut et pas à papa, il y a bazoya côté la bino, exact. Nous sous ezali sikoyo auto côté na faute. Il y a moi na mais toujours faute il y a moi na penate. Eza moi na azo sala ba fréquentation. Azo sala ba fréquentation na ba camarade na ye oyo azwaka na ndako. Eza eloko mususu. Oyo akeko kufuta libanda. Eza eloko mususu. Alors faute ya parent na place wana eza nini? Papa yo yebi ke mwana na azana na âge moko ya muke akolisi pena maele na ndenge elongo bamite otiki à la merci ya n'importe quelle fréquentation yango ekosala mwana azwa oyo amonaki libanda amemi yango na ndako ezaka na bana mususu moya ko corriger lisusu ezati o asi ya baby donc ekosala siko bitumba oyo ko banda ko bunda entre yo parent na mwana. Po oyo ifalaki okotisa ye na âge moko boye oyo ifala okotisa ki yango te okomosa la siko makasi po okotisa yango na âge oyo esengeli te yango ekozala mwa problème. Et donc ba parents il faut bayeba ko s'assumer mwana azokola abotami kaka abotami il faut koyeba kozwa ba responsabilité nyonso ya éducation parce que soki o raté éducation ya mwana na kibo mwana na abotami. Et donc moyen pour récupérer moi en tout cas ceux qui a commis déjà na ba âge moko boye ezalaka moi kasi tokoloba kaka boye na ba parents nyonso boye ba ndenge nini ya ko éduquer bana na bino ata ozana mbongo te ata ozana makoki te éducation ya malamu eutaka sepa moboti ya mwana pe na bino pe bana boye ba ndenge nini ya koyamba bapaya na kati ya bandaku na bino boye ba ndenge nini ya ko respecter bapaya soki baye na ba mapangu na bino Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Pour tout le monde, azali moko ya ba artiste oye bani na milieu ya ba songe a uti kotika biso et salemi ndenge nini ba détail na reportage à Fabrice Kirombe. Yango bapena mugandu ye alongola bekula boso. Hubert Poutou et Bonda alias Mia Mort. Oyo azali lokola papa wemba ya musique folklorique ya basonge atiki biso na tongo ya lelo batu nyonso oyo bazali ba amoureux ya folk songe bayebi Hubert Poutou oyo bande kosala musique traditionnelle kasi azalaki intellectuel ya kosakana te mutu ya mayele na milie ya basonge nyonso bayebi ye Mia Mort abetaka musique na ndenge ya kosakana te soki abandi kobeta musique ya basonge awa basonge nyonso batelemi avec impact na idéologie ozoyo keloko te mais sentiment na plaisir ebele mwenge umba bemi akala pona kabanda nanga buka na nyanda kwetu kalenge kambulu kwisala badia milioko ya boye yayo lele yayo Poutou Ebondo alias Mia Mort oyo azalaki numéro 1 ya Basokin, c'est-à-dire musique traditionnelle ya Basonge atiki biso communauté mobimba ya Basonge
Adolphe Lumanu, Apollite Musengesi, ba mama pe ba papa ya basonge nyonso, badiano. Yayo lelelelele, yayo bo. Jamais rata mboka bana TikTok ya lelo ingénieur Agapé Kajama a proposé bisonini. Bana basi bazana confusion côté ba ser confusion makasi. Akuta na mutu oyo a travaillaka. Mwana mobali wa misko bisa mutoki. Atemi liboso na atele rabi bizarre hein. Alinga ta ko kata pamba te. Mais soka musko yo bogare na ba démarche abi mbali yewan. Mais tout na saka wapi. Asa bote misala nyons omnya salite. Asa la comme ministre mukoloni noko. So il nga mwana mobali wa ko sala musala. Déjà c'est bon. Il est courageux, un chercheur. Bogare moko boya tele mako kabela nga tele moko to kabela nga bogare nde omona ka confusion pa bana basi. Bozaki belé ako landa Kanbe News biso tozali toujours wana fidèle au poste tolobi toko servir bino ndenge sengeli pambate na Kinshasa. Musala obiso sala ka ezaka ko informer bino ko luka bezite mais ko informer bino na ndenge professionnel pe moko te na terrain bino moko boyebi. Tango to créaka monde oyo ya makambo ya ba journal ya lingala ya ndenge oyo tozali ko sala ngo idéologie place utaka mokili yebi. Donc pape azalaka na makambo nyonso na makambo oyo tozali kosala nga nde pape tomona elobi Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no